Ma mission TV, le miroir du monde. Les Congolais au centre de l'action de Félix Tshisekedi. Point barre. Pouvoir nyonso, comme nous sommes des démocrates, la critique faut que nous puisque quand il y a faut te savoir. Là il y a mabé, là il y a malamu, tout dit mal. Mais là il y a koyoka INC. Okoti makambo ya kofinga. Okoti sa fissure entre biso. Anda lelo naza ko kwa kambela. Bana nyonso ya INC ba yeba de tozali famille na IDPS. Tu vois yozo biso bana Tshisekedi oya parler. Yozo a coach la biso. Coach ngona nyozo lingolo bateseke yo pozo banga no. Caméra mbenga na coach. Mais vitali caméra mbenga na coach. Ya ko tutu le coach abanani. Biso ba jogo boye yozo a coach la biso. Lelo IDPS to sali alliance na bango to sali coalition na bango. Depuis la pouvoir. Ba ko reconnaître vitali caméra était ba ko reconnaître INCT. L'INC est allié à IDPS. INC est partenaire. INC est partenaire, IDPS est partenaire FCC. IDPS est plus de 35 ans en opposition. Sans alliance, sans coalition. Parce que beaucoup encore en Nairobi, aussi nous connaissons bien ce que conseiller mon Konzamboka, docteur Sélé. Parce que OK, IDPS ni Kabouya, ni Kabound, ni Cholet, ni Gili, ni tous ces petits frères là bazalakati. Il y a que deux personnes au bas, basolaka. Fait kabeni moi yarato kindi. Bango na bali la polémique na biso. Biso do na tina na bango te. Pouvoir ko eza biso eza ba INCT, eza ba MLCT, eza ba FCCT. Eza na bi eza couronnement ya lit. Tango bango alobaka que non, le changement c'est Martin Fayel. Oka feka lobaka. Feka lobaka te, feka na benda mama yarato vana to solo la. Ka atali parti politique do bon ya Fayel. Fayel ayibana wapi? Atali commande atali INC. Le lenge feka asima po sebe na mboko yo lenge INC implanté na province nyonso na diaspora ayiba ndona biso ba rouler biso abenda mwana mai Félix abenda yaka vitaka mela abenda yaka bango na bali la polémique na biso biso do na tina na bango te pouvoir ko eza biso eza ba INCT eza ba MLCT eza ba FCCT eza na bi eza couronnement ya lit. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko nyonso obotala rabiso na ma mission TV, chaîne à référence. Merci vraiment na confiance nyonso bopesa rabiso na ba actualité be mission nyonso to lar sabino les Congo de tous les partout. Ma mission TV, chaîne à référence, to la raté, to zarana tongo midi pourquoi pour na ko lar sabino vraiment évolution makambo nini oyo ezali kotambola na mboka na biso nasi bandeko ebele babengaki biso balobaki mboka ngo ekomi nango ba distraction mboka ngo ekomi nango ba aventure mboka ekomi loyenge alors mboka na biso ifo tolinga yango makasi po makambo nyonso ekende liboso lelo naza na INC na Douglas Tulengi donc maître Douglas Tulengi vraiment tosarane ba émission balebele na ma mission TV na compte ya INC tozane pelelo mbote mwana mboka mbote ndeko Martin boni santé santé bien makasi mi koleka no moni ngai yesu kokota na école ya posana biso Vitara Mere bisika format donc ya format bilenge lokola babilika mbale oyo bakwa ministre eza grâce ya le docteur Vitara Kamere c'est le docteur c'est vraiment le leader afuna eza une école wanda biso to kota une école ya Vitara Kamere donc eza école il faut makabilenge école pesa bilenge bwana ya politique omoni donc tout ça la fierté na kata INC de to betara masola politique ozo na kata nzungu bisika mezo uta na source oza ko bimisa yango ezateke non oyega na réseaux sociaux ou bien na balabala otemi mo senga bato 5 10 oni ko loba aux informations sécurité de différence maina mafuta nde yango wana tema na balabala wana to ebite bino botema na balabala te po to mona rapé bande ona biso ya IDPS ba telema kana bango bandima ko telema po to uta ko mona pe ba uti ko fêter 38e anniversaire na bango ya lit ya bitumba ba bunda yango ba mibenga ba kombata ba telema toujours na balabala na ebite ko telema na balabala yango te eza banani ndeko Martin omoni tozali na pouvoir ko kotisanga na polémique te omoni biso tozali na système pyramide Eutara likolo ekitina se tango mokonzi na biso mwana mboka Vitara Kamere oze directeur mokonzi mboka abayi non
IDPS na INC ezelo komoko to fingati lelo soki IDPS a échoué ils ont échec à INC parce que toi na kati ya coalition cash les grands partis politiques eux formés cash ils ont INC allié IDPS allié de se former cash seul IDPS a échoué ils échec à INC so INC a échoué ils échec à IDPS ils échec même à FCC donc qu'on soit FCC na cash nous sommes obligés à côté moula ensemble. Quand ça la polémique non, non. Na analyse. Na ça elengé, na ça école ya mon amboka vite camère. Au mon école mon vite camère aza né oya bimisa. Oyo ba kena déjà, le ba ko ministre. Le biso tena sima bango to za kolanda. Et on attend non, au moins na biso école na biso, to za la modèle lokolo à maître Gabel Olendo. Asa moi ko modèle na kata yense. Ozi lokolo ndeko na biso Billy Gambale. O abunda qui a défendu KNC toujours a comme ministre aussi moi na mboka zo selemba ozali conseiller chef de l'état en matière à santé na présence à ça elenge moko azali porte-parole adjoint ya Jono Makelele baza modèle baza bilenge oyo baki na se makula veka et le veka tomboli bango biso pe to obligé à kolanda éducation na bango le lenge papa bi non to fingate nous sommes obligés à cliner devant malubana biso mais il y a certaines personnes qui ont supporté l'émotion autour de les réseaux sociaux et qui ont pas si mingi. Le bande ba ko kende ba ko comprendre la politique. Bosa na pouvoir, bon bosa en opposition na pouvoir na bino moko. Donc c'est un peu ça ndeko. Alors to fingate to loba mais alors pona ko bongsara ko sola na si batubele ba mona ki ndebo ndé ko répondre IDPS. Ba mona ki pende IDPS ndé ko répondre bino. Alors Bozan na cash, bozan ensemble, to biso tout ebi, pouvoir exemple maboko na bino. Alors est-ce que oko clairci biso ba débat wana e banda ki ndenge nini entre IDPS na cash, so total IDPS to mona président Félix Tshisekedi so total INC to mona mona mboka Vital Kamerhe. Bino ozan na kati ya INC et pas Vital Kamerhe. Ba débat wana échange de paroles ko finga naka e banda ki non ndenge nini. Po tozongisa na batu makanti tanto bazo finga mboka Vital Kamerhe tantôt koto bazo finga pe Jean-Marc ndeko Martin Antonio Botoni mingi il faut les devoirs de mémoire il faut batu bazong saka mémoire na sima tozonga ka bato au moins tant que na Genève barula ka biso oui fa ça volume batu bayoka au mamna koloba ya très capital et ça très très intéressant ba je sais mingi ba ko poser question te me bande DPC ben donc soit caché tant que na Genève il y a eu des candidats au tuer baba ko bima ezala kan de konabiso Félix ezala de konabiso Vital Kamerhe il ba leader oyo mboka mobimbe non lokwa ba na Genève ceux qui mona mboka Kamerhe abimite ozala mona mboka Félix mais tant to na Genève kuna bande konabiso o ba na course ba écarté ba côté on nous na sac ya farine pour l'intérêt personnel ba entre autres Moïse na mwa bemba ba rouler ba ndone som suswana ba mpanya muna ba nundu bo me rouler bo sam chimbong bo me yiba bo sam chimbong bo me ndimna ko soutenir Martin Fayulu donc Fayulu avandaka moi c'est fabriqué ya Moïse Katun na Jean-Pierre Bemba mais comme biso toza ba o to lingi mboka na biso to ba oyo to lingi passer biso to lingi DPS moi mboka Vital Kamerhe habité abenga ndekone Félix abenga ndekone ngalingi au clairci biso nani abenga yi muninga entre Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi nani abenda ki muninga tango ba misi Martin Fayulu président de la République na biso excellence Antoine Tshilombo aloba que non le changement c'est qui yo pesa non réponse non yo pesa yo aloba ni aloba que le changement c'est Martin Fayulu et mana mnoko ya mnoko à l'époque pour ces DPS moi, je Félix Antoine Tshisekedi, il a un président, il mérite beaucoup de respect. À sa promesse citoyen. Martin Fayulu comme président. Anima Malobano, Martin Fayulu, c'est le changement. Mais Veka Atali, parti politique d'abord, il y a Fayulu. Fayulu a eu un Atali commande Atali INC, le Lenge Veka Asima Posebe Namboko, le Lenge INC s'est implanté dans la province de Nyonso, dans la diaspora. Aïba ndona biso ba rouler biso abenda mwana mai Félix abenda yaka Vital Kamerhe abenda yaka ba me ba rouler biso na kopo yaka ngana yo to sulula tango ba kendaka
Chez nous, à l'INC, à l'époque, c'était secrétaire général SG, maître Bodé Mambeki. Azalaka tena na Kenya, na corps Nairobi, aussi de konabiso pas conseiller mo konzamboka docteur Sele. Azalaka te, OK na IDPS, ni Kabuya, ni Kabund, ni Chole, ni Gili, ni tous ces petits frères là bazalaka te. Il y a que deux personnes au bas basololaka. Veka beni mo mayaka to kende. Bato ba rouler biso. Wa déjà pour ça mo konzamboka Félix abi que non le chemin c'est Martin Fayel. Oh veka ba que non, bato ba rouler biso. Veka Jonker hein. Veka za monument, aza animal politique. Google architecte. Aza architecte. Abeni mo mayaka bato ba rouler biso. Bake ba mi balé. Ni Kabouy, ni Kabunda, ni Kabundi, na Kabuya, Bazalakate. Biso na YNCP, ni maître Gabel Ulendo, ni docteur Sele Bazalakate. Balaka bato mi balegak. Bake ba vandi, ba sololi ba mi balé. Ba ditemo amai. Bato ba rouler biso ndenge za boye. Il faut to kaneza ndenge ni. Wana mi tsana biso na kinawa, to tumba pine awa to se mobiliser. Ba président Billy, batamame ba maître John Vasile Mpoyo to se mobiliser biso comme un seul corps to quitter to tuma pinen mo konsto vita kame alongola signature ya Genève IDPS ba longo signature na bango ba yokela ka base tant wana biso sa ba bundi na ba buya to sana exercice to tuma pinen na ba maître Mayo ba ko ministre biso budget son excellence ko le champion sala sala ba corps à Genève to sala ka to longo signature biso nyonso bazaka deux personnes na corps ya Nairobi bayokani ba mbala ke non des aboué ngai na ko soutenir yo basali cash camp pour le changement bayokani na ne ko soutenir bayokani entre autres président IDPS à l'époque son excellence Félix Antoine Tshisekedi alaki président IDPS il a signé contrat na combo IDPS na INCP alaki mona mboka Vital Kamerhe président autorité mo INC bayoka ba mbale ba signer contrat na abiki non ngana sa représentant IDPS président IDPS ngaba za président INC tokani boye IDPS totali combat papa etc la mina pendant 37 ans d'opposition sa coalition sa alliance à travers au pouvoir été mon bon peut-être m'habiter il faut tokana ngai dans soutenir yo toujours soutenir na cash que non to biso mo konzamboka manda mako manda oyo koyape ngape ba ko soutenir ngai wana nde bayokana ki bayokana ka ndenge wana bayokana so na posa document na opesa ba document na bayokana ka lolengi wana. Mais alors lelo biso toyoka pe IDPS bazo s'exprimer na ba micro balobi mutu arrêtera ki signature eza Félix Tshisekedi Vital Kamerhe nde lokola ba bengana ki azanga ki place au kende yango moni alanda ki Félix Tshisekedi et puis Félix Tshisekedi ayokela ke mawa abendie lelo tia comme directeur ya cabinet Félix Tshisekedi na ebité koto IDPS aloba bino mbobenda ki Vital Kamerhe koto kuna bino mutu abenda ki Félix finalement mutu ya ba congolais tozo mbouye bango quoi ebité to tala image op papa Pierre Zomba aloba ki ke bino ne mutu bolanda ki bango yango ti lelo makamna bino e kuma bimana poasa lelo makambozo le kanamboka ndeko mate omoni biso toto saka maloba ya mokonzi na biso l'architecte plutôt l'architecte moi mboka Vital Kamerhe o de temo konza mboka ta biki non to finga te to tirete nous sommes obligés à kotosa maloba ya papa et puis so papa abino botia na se mais toujours on a biso baza ko takine mokonzi na biso ya parti Vital Kamerhe baza ko traîner moi sina e ko bango ne mutu babenda ki bino boya e ko sala ngai pasi mingi maloba boy tango bango aloba ke non le changement c'est Martin Fayel o ka veka lobaka te veka na benda mama ya to vana to solola nde ba solola ka nde ko Martin omoni IDPS sali plus de 35 ans en opposition sans alliance sans coalition baso ki bokonzi papa na biso que son nom se repose à paix o le son ko loba boye eza grâce na koma o ya militaire papa Tshisekedi il faut que ba valeur na e akufa azaki bokonzi te lelo IDPS to sali alliance na bango to sali coalition na bango depuis la du pouvoir ba ko reconnaître Vital Kamerhe te ba ko reconnaître INC l'INC eza allié à IDPS INC eza partenaire ya IDPS eza partenaire FCC au FCC autorité morale ya Kabila même appel IDPS eza partenaire ya
il y a FCC autrement il y a cabinet donc biso ba partenaire il y a IDPS on ba lobi ba koki ko tikela no pe cash ba tikela pe INC bo tikela na cash na bino cash wana je suis d'accord ba tika yango parce que mon konzabiso ça fait déjà bientôt 3 mois la direction politique nationale basala ka document basala mukana que non cash est comme ma plateforme politique et donc plateforme électorale jusqu'à aujourd'hui et le quoi ce qu'on va bloquer yango na zo bloquer yango Kabouya alors secrétaire général il y a IDPS et l'autre côté sont abonnés des formes on a même la radio ndenge mokonzi porte-parole monsieur Lobaka ndeko maître Gabin alors ben yango ba document déposer abonnés des formes tout ça même na arrêté de réception na biso apesa ça biso mettez document to mona yango tie bona non au moni to na posa polémique té lelo échec IDPS échec INC échec INC et échec IDPS ndenge a bloqué yango boye entre bino na INC et sali bino ndenge ni tant beaucoup tsaki on boyo ki ke ndeko Kabouya a bloqué non ko bloquer c'est trop dire donc ba wangani ke non document ba mona yango té eza ba jeu politique donc non document et ça donc ba comment un bon uniforme na direction politique nationale biso la réunion c'était présidée par l'honorable invité Kamere ndé président réunion et le quand ba sala un bon uniforme et ça na CGA UDPS donc au moment opportun ba kovanda ba te ko comme ça caché comme plateforme politique et donc on a plateforme électorale parce que même l'amour comme des plateformes politiques FCC comme des plateformes politiques ce que biso na toti kala le lien toujours au ma bon plateforme quelque part ils ont la place moko nde muto ils ont bloqué pour boza INC na IDPS tant sous place moko ils ont lingaté bokende liboso non toza bomoko au moins na kati ya famille ils ont ba mso la rateti ils ont ba mso ta papa lui comme ba to sakate ya ba mso ba indiscipliné ndemo to mo likamo le kana kati ya coalition na biso na kati ya cash mais IDPS INC toza bomoko parce que le so IDPS échoué et c'est chaque INC so INC a réussir ils a réussi ya IDPS mais nyonso wana zo ko lekana toujours il y a certaines personnes on va toujours ko sali comme mon conservateur à mère ba lo ba bien mon conservateur à mère toujours mais tant ils a ko simba pourquoi tu bazo betele maboko te nde bandona biso wana c'est le onesi hein c'est le onesi le temps au moins le espace politique na biso est commis fiable bakangi ba biro ba aner on a dit quoi ba biro ya mayebu besoin ni manga te le temps au moins le la pouvoir le donner la cash na FCC Caleb Mouton a voyagé ba bloquer ba boter les passeports au voyager te wana ils a changement te wana ils a changement te changement il y a batu tozo solo là changement il y a peuple bazan a besoin ba vivre bien en beaucoup ngai malobate tango lelo quelqu'un qui avait soutenu Chadar quelqu'un qui était bourgmestre à commune à Gombe oh lelo ba condamné 10 ans pendant régime to roleka ba tiko condamné mututé na régime akala un ministre en fonction on en est 10 ans ba condamné 10 ans ana boloko za sira na sira na boloko za sira vraiment na sira na boloko ko betela masoba ko soje mutoko la ministre oyo Douméa seul Douméa ministre en fonction nakata cohabitation nakata ni na cohabitation biso là de pouvoir ndeko ba révoquer ben interpeller de bonimaka te bien facha ko sala te to beti maboko ebongo pona Mike Mukeba ici ko aza occupé député provincial à Koti Boloko na ebité ndeko Mike Mukeba aza prisonnier politique. Il faut pas qu'on mêle certaines choses aux éléments administratifs en Assemblée provinciale. Beaucoup de gens na comment mokonza mboka Fati Beto beaucoup de na comment vitamine mais non. Mike Mukeba aza prisonnier politique. Oya sala aza peur de la famille aza oya kamba libota na e kozanga pen libota ko sabiso pasi mingi. Aza mutu déjà si ça mo ben non il faut pas bimisa. Mais ça na ba disons administrativement na jisambo na biso et c'est greffier ay ba ko notifier so ba notifier même que ba ko bima so ba bima take binoli non et ça droit na so ka take biso a réponse na e na ko ba même que ba ite même que ba to bu bitu ma bala je même que ba même que ba bingai j'ai fait beaucoup d'émissions même que ba répondre ngai on a recadré même que ba azonga moto donc même que ba c'est notre frère azana bolo ko azana famille ko sala pas mingi déjà il no ba bimbali ba libérer ku et ben ba libérer donc il faut notifier ay ba ko mais eza procédure ezali administration
il y a prison centrale Makala, par exemple, qu'on notifie de ce pas greffier, soit notifié même Québec à coup de main. Même Québec a prisonnier pour il y a pouvoir en abisoté. Oh, il y a mort à Salarande, il y a Mwande et mes places. Il y aurait même présence assemblée provinciale, il y a vu ça. Godin Poy, s'il a des problèmes avec Godin Poy, là, ça engage que, on est allé bisoter, s'il vous plaît. Mais biso na carte à quoi, ça cache FCC, IDPS, INC, tout ça, bon, mon corps. Tout ça ensemble, parce que ceux qui DPS échoué, ils échec à INC. Ceux qui INC a réussi, ils échec à IDPS, ils ont réussi à IDPS, ils ont réussi à FCC. Alors, Douglas Toulengi, pour la Likambawaso des moutons, toi IDPS Balobi, déjà, tu vas ramener sur la justice, il faut balander là. Tu vas lier qui bambongo pour la des moutons, Ibi, Benzele, Zakufa. Alors, on a évité ceux qui bango bête avec na CT1, surtout sur l'année CT1, et ça la trop n'angambu na bino na INC. On a évité ceux qui ko clerci batunini o bazolanda bango balobi soki mboka lelo elinga ke bonga ta mususu mwa bien na inane eza ko kufa vraiment makasi boye to mona pe INC azo participer na kata ko kufa ya mboka. Ndeko matin avant na répondre à question na ngana zonga mwa muke na question posaki ngai obaki lolenge nini kacha ngonde comment le ba hein une autre question de poser la première question na yo omoni eza na parti politique moko te kana belection yango moko eza ba payer belé libanda ya mboka même ke na Sénégal. Macky Sall peut a gagné Abdoulaye Wade et ça qui va faire la coalition na ba ningane msuba ba musicien na opposition ba ko gagner l'élection et pas ya Abdoulaye Wade. C'est même avec l'UDPS sa coalition INC sa coalition ya cash devait savoir réussir l'élection et moroté. Ça alliance na FCC na cash ndeko na biso au vice président Assemblée nationale en va na bisika na te. Il y a un peu non, il y a même certaines personnes au bazar na carte de DPS à la présidence. Bazar kambongo bazar na passeport diplomatique. Pourquoi bazar lo bayangote? Kabouya azana passeport diplomatique. Azar kambongo na présidence. Bolo bayangote azotonga passeport pour nani? Azana kena ko il y a un secrétaire il y a IDPS. C'est habité kena ko tune sikoyo. Azana passeport diplomatique. Mais uti ko landela bato bazana ba passeport wana pourquoi Kabouya? Kabouya azana passeport diplomatique. Kena ko tuna bango balo belangote. Banda koyo Kabouya za ko tonga. Boso belangote. Banda ko etena TP, boso belangote. Vous voulez toujours salir le nom de Vital Kamerhe pourquoi? Tango bodolo ba mabe avec eza makasi bo pesaye. Tango bo finga kaye caméléon, bo finga kaye boulangerie, bo finga n'importe quoi. Eza force ne bo basama mo Vital Kamerhe. Na dossier sorti mouton, coup de chapeau, eza IDPS ne o ya ko funda te. Toza na état de droit, toza décision o eza déjà na kati ya mboka na biso. Quelque chose IDPS à lobby, eza bangote. Tout comment lelo procureur battre ça réquisitoire pour être ba auditer na bateau bazaki miso à l'état. Oh azali moko patron ya servi ya office de route ndeko Blatner ba interpeller bango bazo kize trop cas. Est-ce que ça IDPS interpeller mutwana? Et ça c'est un bombe d'interpeller. Bati ko sala théâtre ndo na biso. Programme ya 100 jours mokonza mboka eza ma belé oye esimbi. Et ça va faire mon cœur auto reconnaître. Ce moment où on non, yemoko atambola à superviser mission à 100 jours là. À moins que plus de 56%. Oui, c'est ça déjà. Parce que y a un individu, il y a na balabala, on va na sans été, on va contre mon konzamboka. Aux autres contredit ma loba, il y a garde de la nation lobby. Il y a présent aux autres pouvoir arrêter des personnes mon konzamboka. Il y a bimi aux autres contredit ma loba nae. Pourquoi bazo contre bazo loba? C'est ça, ils ont manque d'information, ba information. Information te bazana ba continue bango bazara pembe na président bazana ba konso bazo manipuler bango bazana pembe na président bazana ba konso bazo manipuler bango pour votre information to boy to c'est la polémique mais toi peut-être peut ça bana poto éclaircissement ba comprendre qu'est-ce qui se passe ceux qui aucun la présence et ça la cellule autobengi cellule ya programme ya 100 jours mutakamba ki cellule wana et ça ndeko na biso Nicolas Kazadi asa diaspora asa cadre DPS Kabouya na kabunda Kabouya na kabunda c'est kabu comme qui manga ba ebié aza au cadre de DPS asunga bango même ko somme ba ndenso DPS na mituka entre te Kabouya na kabunda lelo yene ndaki azalaki mokonzi ya programme 100 jours
yemi na ko sele misala na OK isusu conseil spécial mokonza mboka maître infrastructure travaux publics et ça ndeko EDPS mwana mboka David ayi président ya EDPS mais boni bino bobana mwana mboka Vital Kamerhe ne aller mosolo mais si dossier eza déjà bon déjà oh ya la ki mbongo l'état kolandela ye ce qui fait ka iba ki mbongo iba mbongo mais toi si ça musala mais pourquoi so bino boko finga avec si fait que pacificateur mais moi je suis pas pacificateur na moi ba vidéo ko sala papa par exemple to finga te to za bomoko mais bande ba ko continuer le na ko sala mission na un peu très doux na boyi ko biso cartouche na ba cartouche tala ebele na ça ba cartouche ebele arme ebele obi ça ba to de tourna ba moto bande on a biso tant aussi pouvoir bakena na présence ba pesa ba pesa ne so ba moto ba to tourna ba moto na kota ba komona na ba cartouche ebele parce qu'on a yen sobe na idée na ka cash na ba cartouche ebele na ko bimisa ta ba cartouche na ngo mais on peut tirer tout ça ensemble dossier à ce mouton ba baza habilité ba baza ba technicien lui ni ministre IPTR et ni ote makambu ya nzela ya travaux publics ndeko na biso na lui on passe comme l'équipe ba ministre na mais yini ndo passe biso technicien a passe biso que non a passe biso évaluation non mbatu tel basala yi boy mise juste te ba yemo so yo individu o le na TV o sali comme moi mboka Vital Kamerhe non bana mai to chana se Vital Kamerhe aza poilu Vital Kamerhe za animal politique tango boko finga boko pese makasi tango boko ba mabe na e bozoko 2023 boko postuler 2023 et non musika biso na INC te bi non moi Vital Kamerhe za candidat na biso na kata cash na ko to signaka na Aerobia bato ebi yango eza mwana mboka Félix na mboka Vital Kamerhe. Donc président Félix na 2023 a tika pouvoir na PT a koloba non IDPS bo soutenir Vital Kamerhe. Mais Nelson Mandela sala manda moko. Pourquoi tu nga ko tapet na histoire à monde disait? Est-ce que si vraiment président Félix Tshisekedi a tika pouvoir na PT ata bo signer d'accord atiki la penda Vital Kamerhe. Nelson Mandela asala manda moko. Mais quand on histoire à monde koleka tous les dictateurs tous les présidents au monde au Afrique on va mettre demander à 3 mandats on va faire la constitution donc Félix l'homme honnête avant plus de 25 ans en Europe nabi qui a respecté malubanae ibana mbo ba tunake na betana moke et ça le ba ndo kanne kozala Vital Kamerhe. Merci. Et ça débat pour na biso terre non yango ko trop mango débat les lotés. Merci. Alors maman na biso maman Binda Amida question suka to mona ki kinde rotika ba groupe na mama emo o elekeli batu musu ba lobi ba komina ba mbongo batu musu ba lobi azo salisa hôpital munene ozali hôpital mo ya référence na ville de Kinshasa na biso na République démocratique du Congo to mona ki femme ya VK Vital Kamerhe mama Amida akende kotika groupe kuna na mama emo. Martin omoni tango motako selo malamu il faut qu'on dimaye hôpital gérant na biso ya référence ya mama emo eza na bana oyo babotami bazana ba couverte bana machombe bazali eza ba kebele d'urgence faut ba sala mais l'état courant et kokene courant exact il faut ba sala ba examen belé asa na fondation la Colombe pourquoi bon isu ko zoka makambu ya privé ya mama Mida bo memona kata INC non il faut que mama Mida à l'aise asa na fondation la Colombe et bien ngote tout on a posé mama Mida o tamola kana comme journaliste nae no botika mama Mida on a besoin ça mo na été la journaliste botika mama Mida à l'aise mama Mida azali présence ya fondation na la Colombe eza oyo bani lelote eza fondation oyo utakala ezalaka déjà bandakala mais tout monde sala ba œuvre minene bongo te banda to monika na pouvoir oyo omoni yango te tango bazalaka na campagne banda ko tambola bomaka présence à la Colombe te bana tambola na mokonzamboka te. Alors merci kokata na ba ngmate capital ta bazalaka na campagne banda ko tambola na campagne na bango omonaka présence à la Colombe te mama Mida aneko tambola na bango te lelo to bolelo bazu pouvoir ba wana te mama Mida pourquoi eko pesa eko sa evana asa on est tant que non azali
présente c'est la fondation et la colombe à moi que non azam maman moboti basi baboti il y a des cas oyo million à trop gagner moitié fondation ne va ni ko so ba so ma groupe électrogène il y a 80 KKVA mais ba peso pité ma bezap il y a beaucoup de députés dans mbongo na mboko ba beko hôpital général so ka sali un coup de cheveux ma boko maman na ko senga maman vraiment je la bango ata ligne ne ba lo ba départ unique je l'ai peut-être maman le coup noir maman nzamba ko bossa tia ko to même ko sala. Alors merci ma mission TV chaîne à référence, merci vraiment na batunyo so botali émission na biso lelo tozana INC na Douglas Toulengi oh vraiment to mesana ko sala émission il y a partie Vital Caméré donc VK nde babengaka. Alors ma mission TV boza toujours branché bolanda ka ba actualité na biso numéro de téléphone yangwana Facebook ezali Martin Engi botindi demande toza ensemble pour na ba émission. Alors numéro de téléphone parce que tokom na souk émission na ba tutu o balandi pour babenga. Merci Ndeko Martin pour le souki ça ndenge mokoze biso lobaki l'honorable Vital Caméré IDPS INC tozelo ko moko ceux qui le IDPS échoué ça INC échoué ceux qui cash échoué FCC échoué aujourd'hui cash FCC tout d'abord tout sont dans une obligation faut tout travail tout réussi passer en 2023 doit la manote représentée par la population donc ben les IDPS il faut que le monde tous ensemble tout mettre tout travailler ensemble mais botika ko finir moi la marche le 29 oui bah la marche le 29 INC ils a allié IDPS l'INC ils a partenaire. Merci. Ils ont partenaire, il y a IDPS. Donc ceux qui m'ont dit que mère Azana, ils ont parce que Azana contrôle Azana oh bah signé mon à Félix comme président IDPS à l'époque avant comme président. Donne-moi un contact, ils ont plus 643 84 380 25 63 plus 643 84 380 25 63. Merci ma mission TV chaîne à référence Botika Malam. Ma mission TV, le miroir du monde.